Balandia Congo Live Télévision, merci pour Zara Ebele pour la chaîne YouTube de nos Congo Live. Oui, le Belarabino Penza politique ya mboka la mso Congo. Lelo tozali mona mboka après c'est penge na ye Penza to le bela sur l'actualité ezali ko tambola na mboka la mso Congo. Mbote mona mboka. Mbote maman. Bonne santé. Azali madame. Boni sango eside boni sango la muka ko tambola lolenge ni c'est comme si mikolo action ezalité. Non, parti à Tata Mokonzeko Martin Fayoulou et engagement pour la citoyenneté et le développement au Congo de Tambola Malam. Bisso na DD Congo plutôt que Tambola Malam, action pour la démocratie et le développement au Congo. Ngomba mwana mboka Pierre Jacques Chalupa. Na kati ya la muka makambo ya Ali Malam, makambo ya Tambola Ali mapambate na mwa otoko kota oyo otoko kota boesikawa na suka na yango réunion à présidium ya la muka ekezala na ville ya Kisangani siko wapi mwana mboka Jean-Pierre Bagombo a convoqué réunion pe akobanda ba action ya la muka bebete le 22 oyo SID dynamique pour la vérité des urnes pe tata mokonzeko le Congo Martin Fayoulou to ali na meeting ya monene na Funa pai wapi tokoloba polele et à likambo ya 15 millions ya ba congolais oyo présidence ya Kingakati Elei et à la makambo oyo ya gratuité ya enseignement ba koloba awa mais en réalité Félix a préparé bana na biso na année blanche to koloba pe makambo ya surtout likambo ya este ya mboka lolenge mboka etekami pe to ko exiger pe démission ya Félix Chilombo esengeli atika ebonga ali na mandate atika ibonga atika kosala soni na ekolo atubela masumu maye pe nzambe akolimbisa ye pe ba congolais bakolimbisa ye. Oui, mwana mboka penge lobi karaté la muka boku na réunion bongo na Kisangani après ce qui 3 mois mwana mboka Jean-Pierre Bemba zo ki penza bo continuer na la muka ata réunion moko te ata message moko te yango la muka ngo kufa o to zela ka tango 3 mois ya mwana mboka Martin Fayoulou ekozwama nde na moni la muka ekotombwa tango zali ka analyser likambo nyoso mama il faut qu'on soit en compte l'élément intérieur et extérieur ce qui la muka ezali système il faut que ba élément intérieur il y a système la muka pe ba élément extérieur qui influence fonctionnement ya la muka moi namboka Jean-Pierre Bagombo c'est vrai et moi il est qui a sali le côté ce n'est pas bien mais aussi il faut tenir compte du fait que moi namboka Jean-Pierre Bagombo a aussi na boloko il y a 10 ans il y a Tchanana il y a Bouré au régime Kabila pe ba mindele ba tchaki na boloko pour na likambezanga tina. Mais si quand on a zo abimi, il y a été na libota, il y a été azali na la pe motabanda ko sala pe misala, sengeli mo mokepe ape mapema moke. Mais coordination à la moka pe commune maboko na ye, ko azali patriote, ali motalingi mboka na ye, ako sala ba action rien n'est trop tard. Le plus important ali baye o bayi baki ngwende ya peuple bazong sa ngwende ya peuple et la moka lo lenge to lo baki na réunion na biso ya Lubumbashi. Et c'est tout ça la manche pour être volontaire peuple et kokisama. Peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe les contextes ou les difficultés qu'on a, nous parviendrons à bouter hors d'état de nuit. Baïbanso, baïbaki kubokonzi à peuple. Le lot souffrance est na Congo partout. Maman, ba Congo ba kolela mitema makile ketanga. Ba on la dernier sika bache bino gratuité de l'enseignement bana ba ko tanga gratuit na ba école o ezali bongo ya l'état boni ba sa bino sous soko tali ba congolais bilongi ya se kanda motako se congolais comme ko se kana ba saison ay ko sala 6 mois se kakate jour ay ko zo akitenya Thompson da seki makambo ya gratuité mama ezali ni farce politique premièrement na ko yebisa wete motako boya gratuité enseignement ya lité mobeko li konzi constitution de lobiango je crois que si je m'abuse pas ma tête ne me trahit pas, et article 43 de la Constitution. D'ailleurs, Félix Abosane Lokomoko, il y a l'enseignement de base, et gratuit. Mais la Constitution de enseignement, non seulement gratuit, mais obligatoire. C'est-à-dire que moi, je suis un âge à l'école et c'est un kenda. Mais les camarades qui sont là, lelo par exemple na Tongo lelo na landi monsieur Bakonga oyo azali ministre ya enseignement ya oui ya YPSP. Enseignement de base et kendakati na 8e classe, c'est-à-dire quoi? Première année,
primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, première CO, deuxième CO. C'est ça qui fait 8. Mais les lots où il y a Konga à l'Obinin, oh, enseignement de base, donc le bagatouté, on a Tolongoli, classe mi balé, on a première CO, on a deuxième Tolongoli. Enseignement de base, c'est-à-dire que sixième, tina première année, tina sixième, c'est-à-dire que babandi kozonga sima. Kabarolongandeni aussi longtemps table ronde et commissaire qui tina 8e. Mais c'est ça, c'est que nous vous disons que c'est une fraude. Parce que normalement, première et deuxième année CO, et fait partie de l'enseignement de base. Voyez-vous? Donc, les lots, Félix vient se rendre compte que Alobaki, Makambu, Oyo, Ezaki Nanzelate. Maman, nana monate moto, accueilli na 5 litres, il y a bidon à 5 litres, accueilli na station, batte que la essence. Et puis, tant que mais essence au sombi na bidon, il y a un salon na sombi en groupe, na koya ko somba voiture. OK? Babanda na ko somba voiture. Après, au na station, batelo carburant. Ça veut dire quoi en réalité? Félix Yambo Aloba était le code la constitution de l'obété gratuite singlaise là. Ngai na ko mettre na ko appliquer yango. Mais na lingino na yeba 1 Congo mobimba to ali na école boni ya l'état. L'école yango ya l'état et ali na état nini. Congo mobimba to ali na ba enseignant boni na école primaire pe cycle d'orientation avec CO. Ba enseignant ngo ba na lifuti boni. Ba enseignant ngo ba futa maka combien? Pe niveau enseignement na Congo et ali na enseignement na Congo est à niveau nini. Comme ça ensemble ba question wana beaucoup benga ba expert ba analyser yango. Pour na kati ya projet na ye. Pour avant ça likambo il faut 80% et 8 na oba bengi projet de société na biso. Pe na programme na yo action. Mais maïwana alobi yango kandengo wana donc à le côté on anzela alobi yango. Lelo siko likama yango e comité. To comprendre que 1 a préparé qui yango te. Obi ke maman na ko episode 30% de l'école ya Congo na intérieur. Soki mbule ngebeta ba misaka bana classe. Donc soka batali koloboye mbule ngebeta ba directeur tu balobi bo benga na bana bazonga pas ba école to mona ki première dame qui neko visiter voilà. Qui sens. Pona koloba nini? Comment expliquer na 21e siècle moi nazali na classe tant mbule ngebeta ba bimisi aki mambango. Bon moi na mosusu avant daka na 5 km école. Ava comme pas na ye mbula soki ya monene ezuye na nzela moi na dindi to mona melima e pas kufi. C'est-à-dire que c'est tout d'abord koloba il faut que tu aies école na ba condition oyo soki atambule beti bana baza na classe lelo comme on école mususu boye bana ba vandi na classe so otali kolo boye ba tole réalité soki ndeke ke le kabo bana ba komona yango. Alors quel type d'école lelo école mususu d'après UNESCO ils ont je crois capacité il y a chaque classe ils ont à peu près je crois 35 enfants par salle de classe lelo na Congo ils ont 50 mais suite à ma campagne gratuité comme ba parents ba kimsi bana école publique et comité na 100. Mais figurez-vous, déjà, on a 50 élèves, 50 enfants par classe, niveau, il y a enseignement qui est très bas. Mais tout le monde a 50, maman de commune à 100. C'est-à-dire que le niveau est comme encore 5 fois plus bas que les élèves qui sont pris en charge. Ce qui veut dire que Félix, na gratuité, a préparé Bana à Congo, Bana na biso, lobby, comme un imbécile, il y a lobby. Donc, moi, inutile à la société. Comme inutile à la société. Donc Félix, na gratuité à Félix, bana na biso lobby, bakoma inutile. Bana biso lobby bakoma ba imbécile. Donc bana ba Rwanda bakota na ordinateur école primaire na Rwanda kuna na ba salle climatisée, bakoma ko dominer bana biso. Voilà le que Félix a préparé. Donc ils allaient extrêmement dangereuse, ils doivent ko pratiquer gratuité sauvage. Gratuité moko boye moyenâgeuse. Ouais Félix. Et c'est un gars qui dans ko banda ko sala autopsie. Il y a secteur enseignement na Congo. Bino bolinga ni batonga na école après si mabe ko tiaka. Oui, moi ke mango je crois. Moi ke mango ya PPRD tonga ya laki. Même ye bango batu bakundi Congo na Kabila. Mais même marqué à comprendre que pour na ko banana gratuité, baba na ko tonga 1000 écoles. Il s'était fixé l'objectif de construire 1000 écoles par an. Mais malheureusement à ça à peu près 300 écoles. Voyez-vous, il y a très peu d'écoles de l'État. Encore que ces écoles là sont dans de très mauvaises conditions. Infrastructures fortement délabrées. Il fallait que d'abord l'école qui existait, qu'on mette à niveau sur le plan de l'infrastructure, cause massivement le foot enseignants, plus de la moitié d'enseignants, ils non payés. Bon, ah oui, c'est gratuité. Tout d'abord, c'est Félix et Mosolo, il faut enseigner que vous avez habité. Il vous dit quoi? Il va voter budget. À lobby, qu'on a collecté des fonds.
ya kanisa yango ezali lokola ONG oyo eza lutter contre le réchauffement climatique pour alobaka non Mobutu alobaka nini abi un belge azali prêt ya koinvestir na Congo mais esika nyonso un belge akainvestir $1 akogagner $6 wapi un américain un belge ou un français oyo akoki investir na Congo na secteur enseignement parce qu'ils n'ont rien à gagner. Biso nde bakolo bana bakolo Congo de toi a quelque chose à gagner mais les belges n'ont rien à gagner. Quel est ce belge là qui investir $10 dans un enseignement na Congo alors qu'il sait que c'est un investissement nul. Lelo oyo Félix est en train de rêver. Lelo oyo a faire $15 millions au Penza et Ningisi Kinshasa et Ningisi Congo ba koloba été dirkab ya chef de l'état mon mboka Vital Kamerhe a détourné bongo $15 millions ko koloba nini na likanisi wana topé rumeur oyo ezali ko tambola na mboka na biso na likambo etali $15 millions na ko préciser ngo ezali dollars ezali francs 15 millions de francs français c'était 15 millions de dollars américains, plutôt dollars canadiens, 15 millions de francs congolais, 15 millions de francs burundais, de francs CFA pété 15 millions de dollars. 15 avec 6 zéros, maman. Et Ali Mosolo Minki. C'est bien, bon, preuve de détournement. Ce que en Chine, na Chine, de Batu Oyoan, Basiba Kangama qui déjà battu Barona Boloko, condamné à perpétuité. Il n'y a pas de pire crime que les crimes économiques. Maman. 15 millions de dollars, tu as plus de 30 000 enseignants. La seule chose que nous demandons, c'est que la justice soit faite. Mosolo uti na pétrole et alimbonga bana Congo. Obi eke rappelinga nzembo ya pepe kale oya escroquerie moyibi tango ywana bozaki na bana mike. Donc lelo caméra lobi makambana yebite. Félix a lobby makambana yebite. Est-ce que vous avez une preuve que 15 millions moi je vous dis que Hollanda qui banquette. Moi je ne comprends pas. Quand vous me parlez, vous ne prenez jamais le temps de vous référer aux enquêtes de vos amis. Le coup la baninga la bino à France 24, le coup la baninga la bino à T25 Monde, il y a RFI. Le coup la passer à l'Igodi Bozana Bango awa. Basali banquette. Boka qui réquisition information, il y a tribunal, il y a Congo parquet awa. Oyoka kindenge basenga kina raw bank ayebisa biso esikani na tini moso ba Congolais. Bokenda ta na raw bank awa bokende komona DG wana raw bank eteli mas botu na ye moso les ake pa na yo awa. To mona kabino se tongo makasi bokei pa kamera bokenda ko za ba envelope to bokenda kozani. Ngana kasi bokenda ke pa kamera pona ko tuna yo yali directeur ya cabinet ya Chilombo. Ba ko soupçonner ba ko loba ete moso le bimaki na caisse. E bimaki na compte ya raw bank. Yo yali directeur ya cabinet ya Chilombo. Yebisa bito mokanda moko to yiko bima na cabinet ya Chilombo sawo yebango. Nana bimisa mokanda wana. Nana senga kiete mbongo ebima. Ba mbongo bina ba tranche belé. Eza enquête ya RFI nde lobiango. 6 millions, 4 millions, 5 millions. Mosole wane ke yiwapi. Ala el kamande akoloba. Mosole longaki na banque oui ou non, longaki na banque. Mosole ngo ke yiwapi. L'affaire est en justice oyebiango. Oyoke groupe moko ba avocat ya Félix babimi na télévision pe na radio Top Congo balobi esengeli Vital Kamerhe a démissionné aliko salir honneur ya Chilombo. Sika yo ko tuna ngai oza ba référence tellement belé que lelo likamba 15 millions ezali établi que très probablement l'argent serait sorti en faveur de la présidence. Qu'on nous dise qui a bouffé l'argent. Félix Alobio yé poste pilote ayemi makambwana te. Kamerhe alobi yé kutu saint de saint. Osika boye bisabiso nana le bongo elimo ka boye donc kuna na présidence basantu na basantu mais présidence ndezo ki mosolo moi sika to koloba na bino tango tolobaki na bino baye oyo ezala ndeko Chilombo ezala ndeko kanyingi ringi bango bandimaki kozwa présidence wana lokola COP tolobaki na bino lokola COP donc 15 millions ndenge ba momo balobaki na Kabila pesa ki biso bokonzi to komesa ba Congolais ba komesana sika ba comprendre que COP nyoso ba sala ka peuple a kopanza COP wana yango bangi bali ya mbongo le maximum et le plus vite possible mais pour na biso nous demandons qu'il y ait des enquêtes yali déjà mais ba rendre biso ba conclusion enquête wana moni IGF et c'est le baki déjà que Mosolo bimaki enquête salamaki perquisition de salami wana RFI révélango perquisition salami na bato ya ministère économique kuna. Il y a des preuves. Il y a eu détournement.
mbongo ya congolais 15 millions ekei wapi Kamera lobby ngai na aller 3 fois 5 na ngai kutu ata 100 francs na yebité Félix alobi Félix kutu ye kuna kutu silence de mort bolandaki journal wana Libre Afrique lobby était comment expliquer le silence de Félix par rapport à dossier à 15 millions c'est qu'il y a oui bien affaire à Bochab oui bien affaire à Bochab Yasnel 35 millions de dollars oui que Mboko n'a pas de chance ce pays n'a pas de chance mais quel gâchis et bino ba journaliste au kangi minoko na bito soki bomela kapé soupu 15 millions wana à Brazzaville et kapé karaboy mais Bochab ba revocaye na tango ya Kabila pona makambo wana mbongo ya Snell oyo konga ngambo efuta awa 32 millions je crois 32 millions de dollars est-ce que tu peux te rendre compte combien de choses nous pouvons faire avec 32 millions de dollars même mbongo wana tonga ba immeuble pèse alia très bien tant en Algérie awa Bouteflika peuple a benganye mais moto nyonso ayibaki na Algérie azongi simbongo ebele bana makala awa ebele bana prison na bango na makala na bango kuna awa na Soudan awa El Béchir président na bango awa tant wa bengani awa babi mosolo nyonso zonga na caisse à l'état mais 32 millions oya mbongo ya Snell atako tango yiwana ba avocat je crois bien ba avocat Bochab mais awa on nous dit que cabinet Félix nyamu yali cabinet Félix Komaki Mukanda. Et puis jusque là, on continue à voyager. Il semblait que Mbongo Wande est balisé par Moussous. Mbongo Wande va confier à Bina Nango. On ne comprend rien du tout. Donc, les Congolais veulent savoir la vérité. Est-ce que Mbongo Wande organise un mariage à Bato Moussous? Même Maria, maman na Yesu, babale na mbongo alolinga iwana te. Donc d'autres wana pesama, d'autres moko historique. D'autres l'équipe d'autres depuis histoire Congo banda ya d'autres wana salamaka. On a d'autres nani non. Ah, d'autres ngo babe sama la limite na yebitu ya nani. Mais d'autres wana toyoki sikawa ka to wana comprendre que na mbongo ya Congo. Donc ba mama bi popula kingasani. C'est 15 millions ba mama mikondo. Bachayer bananya tout ça bako benga na ville o le basa banga ta wenzi o bike ba mama lelo na Congo plus de 70% ba Congolais ba tekaka bana ba wenza malonga te so to 15 millions ka pona kotonga ba wenzi na ça ça to koma na ko tia ba climatiser na ba wenzi na 15 millions donc nous voulons que l'argent des Congolais mbongo wana eloba emba pepe calé escroquerie mbongo wana kezonga na caisse à l'état. Oui, moi, je suis déjà chef de l'État, il y a un message na ba Congolais qui était de changer mentalité, azo rêver d'un Congo fort, uni, pour te mboka na biso échanger na habiter. Bino ba ila muka message à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour yamba ki ngolo lengeni. Yo monyango message, ngana mona clip. Clip ani. Clip lokolo ba fali ba kofi ba sala kana ngina musique na sima. Même si on va conseiller na poto, va conseiller ngo ba commencer ça ba clip. Amoni mutu akosala vraiment batu ba entraîner kitoko coaching moko parfait. Na ba geste na oki musique na rien fond tout ça non mais c'est du cinéma, Et to lobaki na bino nzete ya manga eko ko bota safote. Jamais okotinda ka mwana na yo matin na nzete ya safu mais kitana manga iko ya la te. Pouvoir otina kinga kati ne peut rien faire pour les Congolais. Ça c'est la vérité. Et conséquence 15 millions yango to komona awa. Tokomo luka 15 millions na mwinda. Bamususu bazui ba torche, bamususu bazui ba kolema, bamususu bazui ba groupe électrogène, bamususu ba kena infrarouge. Bamususu balati ba lunette ba ko luka 15 millions ba congolais kei wapi. Oh na présidence na chambre ni. Toyoki moto moko boya lobio, cet argent est allié sûr. Ah bon, lié sûr. Mais lié sûr les banque centrale to compte bancaire à l'état. Lié sûr comme chambre ba tomususu. Ya ba directeur ba cabinet na banane. Non, nous pensons que comme je t'ai dit quoi qu'il arrive, les lots, ceux qui sont Félix et Tozali Kotala na boye, nangambo, obao, nangambo, baumso, nangambo, ils allaient lutter pour l'ingalité, ils lutter pour le tribalisme. Non, c'est totalement faux. Problème est allié un problème d'éthique, un problème de valeur. On ne peut pas dire que Kabila est un imposteur, on ne peut pas affirmer comme Félix l'a affirmé que Kabila a un usurpateur à pouvoir. On ne peut pas dire, Félix l'a dit haut et fort que Kabila, sa place, est en prison. Et 5 mois après, nous dit que non. On ne peut pas se contredire autant. Donc nous pensons que tant qu'il y a un pardon à peuple officiellement, que tout la massouma salité, il n'y a pas de discuter avec lui. Nous voulons bien la paix, nous voulons la réconciliation. Mais avant la paix, la réconciliation,
la justice précède. Bisika bans, bisika binso baluka paix, baluka justice. Il faut baluka réconciliation, il faut justice ça. Kende ko yebisa moi c'est aussi que non to bossa la nyonso mobile na ke. Lobi que moi na aussi le loba to comme même ba cahier. Tu crois que Rossi mon frère aussi de son vivant. Azaki na besoin ba même la bonne na ba cahier. Que moi c'est aussi le loso moi dans l'hôpital senga senga mbongo alors que quand son mari était là, son mari pouvoyait à tout. Tu peux dire moi ça tu que non, oublions ton mari parce que Kabila Kabeli Félix c'est pouvoir. Tu crois que moi ça tu ça deuil alors qu'il même pas ici comme moi na kundama. Non, soyons sérieux. Oui, moi, soyons sérieux. Oui, moi, nous voulons qu'il y ait justice. Nous voulons qu'après la justice, la réconciliation va suivre. Mais pour l'instant, nous voulons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et en ce moment-là, le Congo va faire la paix. Tout le monde a l'Allemagne, la France, territoire, il y a Lorraine, Alsace et Lorraine. Va disputer Congo pendant des années. Il y a eu des milliers de morts. Mais l'Allemagne et la France ont fini par se réconcilier. Mais après qu'il y ait la paix, et la paix a été précédée par la recherche de la vérité. Pourquoi on est arrivé dans cette situation ici? Pourquoi êtes-vous allé à Kingakati à 2h du matin pour accepter l'inacceptable? Vous savez, sa motivation, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu sauver? Peut-être que Félix a sauvé le monde entier, mais qui nous dit la vérité. Pourquoi sa présence à Kingakati à 2h du matin? Léo Tomoni Bakabouya na Kabila na Kingakati. Dites-nous, Kabila, plutôt, Kabouya, s'il n'est pas de Félix à Kingakati, Moutomo a comme un livre. Maintenant, oh, Ezaki en coucou, et bien, n'a pas ça, parce que c'est gêné et sous-souté. Mais nous demandons que la vérité soit faite. Nous allons continuer ce combat pour le triomphe de la vérité. Parce qu'en fait, combat de vérité des îles, bien sûr, parce que vérité des îles veut dire dignité d'un peuple. Si vous vérité des îles, qui n'a pas souka puis gouvernement déjà en ebimi makambo ko sala mana habité bozo bon sandé 2023 na bino na vérité des îles notoni. Si la religion chrétienne demeure jusqu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont combattu la religion. C'est parce que les chrétiens ont été combattus depuis la nuit des temps. Mais c'est parce que la vérité finit toujours par triompher. Et à l'enganze momoko alobaki Félix Oazé quoi, pour ne pas les citer à lobby, ce qu'on écoute la vérité. À tes bébés sur Bilamba, c'est Pelakak. Et tu rappelles que nous célébrons mes phrases et à Tata Lutumba alobaki, Mondela Samando qui a Koboma Bato. Mais Koboma vérité, Mondela Kokité. La question ici c'est que ce qui totiki tricherie au boy. Et que commander institution tricherie. Bakotia 5e institution en gros tricherie électorale. Et chaque cycle électoral, il y aura toujours tricherie. À ce moment-là, moi je propose un choix simple. Quel choix? Ou ce que ton dimi qui est Félix ou une tricherie, c'est que ton dimi était tricherie et comme institution. En ce moment-là, pour épargner au peuple, la tracasserie, la manœuvre et tout, c'est que voter, c'est un sacrifice énorme. Tout comme dans le royaume, à ce moment-là, Kabila est le premier roi du Congo. Et comme Félix est maintenant, tu as le deuxième roi, ce qui est roi par cooptation, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, où nous choisissons vivre dans une dynastie, où nous choisissons la République. Et la République, c'est les élections. Et les élections, c'est le respect du choix du peuple. C'est aussi simple que cela. Sinon, 2023, il n'y a rien à entendre en 2023. On aura dépensé près d'1 milliard de dollars pour que Kabila à la fin nous impose un chef. Et vous dites que non, laissons passer. Non, toute évolution n'est pas un progrès. Oh, on évolue. Mais 2006, c'est pas ça que tu as évolué, tu as avancé. 2011, tu as avancé. 2006, tu as avancé. 2018, tu as avancé. 2023, tu as avancé. Alors, quel est le rôle, quelle est l'importance de voter? Oui, mon ami. Bientôt le 19 septembre, carton jaune pour faire ça comme on a beaucoup Kabila. Souvenir Nino Garda et date. Je ne parlais pas en termes de souvenirs. C'est que le 19 Tobimaka est belé. Na ebete jou wana ezaka ba vrai combattant lokola ba Fange Diongo tango iwana tata mokonze kolo Martin Fayulu na rara combattant ba Bimaka ba Vital Kamero ba Kima ba mona na ko douter na terrain to kitaka na nzela résistance e bandi échanger ngamoko je me rappelle jou wana na bima limité tellement massa c'est kaka mingi na salaka 5 jours na commune parce que moi kozonga limité ya la raté pour dire que Tobimaka pona ko exiger na CENI a convoqué corps électoral pour dire combien combat oyo et outi musika pe bato belé bakufi pona tozwa maponomi à 2018 yango moni que tino lelo toza ko s'accrocher na résultat parce qu'on ne peut pas faire par exemple 100 km pour gagner un combat et na moment où gagner combat
un homme s'impose en disant bah souffrance à peuple congolais tout au bois kango non. Donc yango moni tata mokonzi ekolo Martin Fayulu azali ko organiser na ba église catholique misa munene na paroisse Saint-Joseph ya Matonge les 19 oyo pona ko kanisa bandeko banso bakufaki mokolo ya les 19 septembre 2016 tango tobimaka pona ko senga na seni a convoqué corps électoral pour la simple et bonne raison que pour nous considérions que mandat ya Kabila deuxième mandat na et cela qui régulièrement mokolo iwana et qu'il fallait que seni a bengi ça va congolais va voter malheureusement le coup la seni et ala qui pèse na libenga Kabila cour constitutionnel et ala qui pèse na libenga Kabila ba boya qui ça la volonté à peuple nous allons commémorer bande ko na biso bakufaki po bato bakufaki belé pendant 4 jours Congo ezaki paralysé et lelo tozali ko poursuivre idéal wana ya changement peuple a voté changement maman a voté continuité oyote kende na parlement comme on a bilongi nyos so tali parlement o comme on ngo elongi ya Kabila nde ba destiné boy eza na sénat eza na assemblée nationale bato banso ba toujours bilongi ya Kabila est-ce que volonté à peuple ezaki oyo wana quand on voit comment le peuple a vomi le régime Kabila on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui Kabila contrôle les 3 institutions sur les 4 ce n'est pas possible oui moi mboka to comme na biso na suka lelo affaire Mike Mukebai na ebité wazali pe moko na bino na kati ya la mukoko ko loba nini ndenge ba kize toza na palais de justice. Maman Mukebai azali le mal aimé du régime ici de Kingakat. Mukebai ba tenté procès moko politique. To moni sikawa to yekoyeba to yebaki déjà que ezali régime ya Kabila na Chilombo nde memi Mike Mukebai awa to yekomona ngo ezali Daniel Mwananteba nde azako poursuivre Mike awa pour des raisons infondées au talibobi bakino bakolo bango buzoba mais to comprendre tango moni Mukebai proche ya tata mokonzi ko Martin Fayulu communicateur pe moko ya porte-parole la muka député national et député provincial élu il y a député provincial élu à la muka ya Lingwala alonga ki pe maponomi na niveau national mais bato ya kamelo ba botola poste na ye et puis nana eko funda ye ezali moto ya kamere oyo akanisa ki eta koma ministre Mwananteba nda eko funda ye awa soki Mwananteba avanda kiti moko na kamere c'est-à-dire c'est simple toi on a besoin comme prophète était pour na koyeba nana fundiye pe nana ko landela ina sima donc les autres comprennent que non ezali makambo za orchestré na cabinet ya Félix pour na ko faire terre mona nini Mike Mukebai olenge balengi ba communicateur tu ya la muka ba ebanso ba ko poursuivre combat pour na vérité des urnes en fait Mike azali a pour être ali soko moni bisika nyoso tata mokonzi ko matin fala okenda pour na vérité des urnes Mike ali wana alors ba ebete ali soldat makas azali moto ali populaire et sengeli ba kanga ye monoko lenge balingo kanga pense penge monoko lenge balingo kanga nikoma engele pa musu minoko mais biso to kotika te to ye ata butu ata 2h du matin to kozala awa pona Mike bazali ko sala manso ba batinde na makala to dénoncer yango to condamner yango to yoki ba eko déjà to yoki makambo manso ba kolengela contre Mike Mukebai mais ba kokoka te bokomona tata mokonzi ko Martin Fayulu yemo ko poso ko moni biso moni tata mokonzi ko Martin Fayulu to kotika awa to ko dénoncer nous sommes qu'au début parce que ils veulent engager un combat mais qui vont perdre sûrement. Toyebi que makambo o euti na cabinet ya Chilombo mais nous irons avec ce combat jusqu'au bout. Mike a salé le côté balingo kanga ye monoko pota ko ba vérité. Mike a ko dénoncer 15 millions bango balei. Mike a ko dénoncer lolenge bazwaki ngwende oyo au prix ya déplacement na bango na Kingakati pe suite à trahison et à volonté à peuple. Donc nous n'allons pas quitter cet endroit jusqu'à ce que Mike Mukebai a kobima pete kobima naye tata mokonzi ko Martin Fayulu a kozela biso tozala kine na tongo de te awa maketa ko ya lelo to moni aye oyebete ali moto a ko gérer makambo belé azali na biso chaque minute okomona téléphone na ngatango tozana ana o tshana to pe chaque minute a ko benga ngai mais par respect na bato banso ba ko landa biso mwana zwa téléphone ya te azakulandela si nécessaire akokita yemoko awa donc procès ezali procès politique Mike Mukebai babotolier le foot naye plutôt dans l'assemblée provinciale sans aucune raison Godin Poya on confond l'assemblée provinciale na église naye Mike azali diacre na église était
oyo akanisi ete akosa ponoki mpona koloba esengeli aloba ata batie 1 million de procès Mike alobaka toujours parce que mosala na ye ezali ya koloba kodénoncer bakoko baloba soko moni ndoki belela non seulement botole salaire na ye pendant 12 mois basuspendre ye mais baye kolever ye l'immunité na ye de manière vraiment comme je le dis toujours à la soviétique sans l'entendre sans aucune explication Godepo il se prend pour qui finalement mais toi tu respectes ka mibeko yango toye awa toye ko répondre. Nous savons que nous allons sortir librement malgré l'information toyoki basingeza kolela ba cabinet kuna ya présidence ya Kingakati tout ça que Mike wana azali soldat Fayulu botika ya kendate il faut condamner il faut qu'on m'appelle. Nous dénonçons cela. Peuple ngai ko ya awa belé toyoka ki ba kotia ba jeep et tout ça mais nous allons poursuivre ce combat au Kenya Mike jusqu'au bout jusqu'à ce que vérité ekoyeba. Matondi mingi mwana mboka. Matondi botondi mama. Merci. Zaba zona ba micro là-bas.